Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, Kota aimé, bonjour, Kota aimé, partagez, bonjour, abonnez nyonso ya BBC Mpoï TV. Bonsoir, Nabino nyonso, eko dépendre na air boko yamba vidéo na biso na bandaku na bino. Voilà, bandeko zanga wa bino BBC Mpoï TV. BBC Mpoï asalaka ba analyse. BBC Mpoï yaka kotelema ba anti-valeur et likolo nango conseil ebele. Ah, biso to finga te. Alors, c'est pourquoi nous avons invité Ondeko. Ceux qui n'ont s'abonné, s'abonner au cause à la dessus. Alors, les autres vendredi, bon début il y a week-end. Na balandinyo so, bon début à week-end. Bandeko photo na biso ya miniature, bon moni titre na biso, on a besoin on a toujours, tozo nager toujours kaka na matière ango ya artiste na biso ya kufaki na kombo ya Jani. Alors, matangango et comme il vraiment trop na bêtise et comme ba bêtise et comme belé na famille na moko na famille artistique na ba proche na ye et zo kende sous bien te na monique ba honorer la personne te to éviter ce qui cause ya liwa na ndenge zalaki ba o ba yebaki ba situation ba ndo le kana nango ole bo compature kaka parce que le monsieur accueilli beaucoup miseti na suka beaucoup na kimia mais ba makambo ekomi ko bime belé na ngambo ba artiste na famille ba artiste mususu ba fingana ba artiste mususu ba sala boye ba yani mosi ba sala ba vidéo na suka nango ekomi ya kocha mabolongo ya kosenga pardon. Donc c'est bizarre. Nazo se souvenir kaka na jour ya liboso o Jani akufaka le lendemain nango réunion ezalaka papa masumu yangani alobaka lancaka message abi bande ko ezala famille ezala ba artiste bo arrêter makambu ya ba émission. Malheureusement il fallait ko yeba ko comprendre parce que émission ezelo komoko oki ozala oleki osali émission o provoquer sou eloko moko bo o provoquer matière parce que biso to luka na biso ba matière to mona ki mawa bimaki apesa ki biso kaka matière. Est-ce que ezala ki nécessaire aleka encore ezaki nécessaire azana na émission babenga Sylvie Faye eza pe kaka matière tozongi boye toke na famille ya Jani mwana ne ya mobali le né de la famille alati polo a vert oyo bandeko pasi oyo azana se Andy Star mwana ya nani mwana ya Mao nazo profiter na kopesa nanu Mao ba félicitations parce que na moni différence eza makasi entre aîné de la famille na Andy Star. Na moni que non, Mao penza côté éducation, elle était forte na mwana ne ya mobali. Malgré kolisier ye moko loboko moko papa musika. Alors Mao côté Andy Star qu'on la félicite. Na moni naza mama, na moni intervention ya mwana ya liboso, pardon. Pardon ya ba pardon ça ezola kisake non, mwana naza même pas na niveau ya étude mais Andy ozo sentir que non mwana bon to lo bate que non français ça se pende ni non mais tu sens que non mwana za a tan éducation maintenant nga nazo tuna est-ce que zala qui est important ba yamba Andy Star et pas ba journaliste pourquoi Mao aotika babi bon peut-être tout comprendre Mao azolinga pe mwana na ye abima ye bana lorsque pesa ye kombo ya Andy Star ye moko ayebi est-ce que ça tant moko ya bien ya ba tchabana na ba micro na moni le ketu akoka ki ne pe français te a passer mutu mususu wana ko poser Andy Star ba question quel genre de questions bozo tout na mwana pe azalaki ne comfortable te azalaki confortable te. C'est comme si vous suppliez vanda parce que bino boyebi mission na bino eza matière boyebi que non bozo sala boye chweke kokota
Et en plus, aloba qui n'est pas loko mon côté. Ba question ngo ya mutu oyo ayeba ki français pour na proposer ba question. Ba question moko banal moko ya kotuna keno est-ce que tu parlais avec ton papa? Est-ce que oyeba ka papa na yo? Est-ce que oyebi bandeko na yo? Obane ko solo na bandeko wana obaza na poto. Est-ce que boye? Est-ce que boye? Papa alobela ka yo nini? Et donc tu sens que babilo komoko trop bas. Bandeko bo aimer, bo partager. Et ça n'a pas manière rebelle, ça n'a pas sens rebelle, beaucoup ça elango ka ba analyse, beaucoup ça elango ba émission na ndenge mo bien. Lorsque vous kende ko yambela biso Andy Star ango pe asa nini, abeti bino 12. Na sens que non, à répondre bino te, et kaka par oui, non, oui, non, oui, non. Jusqu'à tel point bino moko bo sali nini, bo bimisi ba micro na bino. Na l'écriture akoka ki ne français te akomi kotinda mutu mususu na loba français na mutu ango ya français yoka sikoyo ba question trop bas siko boyambela ki mwana nini bolinga ki mwana informer batu nini bolinga ki mwana lancer message nini to comprendre en côté neti nga na comprendre en côté je sais pas chronique ezo fonctionner ndé nini. Nazota la façon bazo se comporter sur les réseaux sociaux et ça passe. Est-ce que famille a taille Djani ou bien Bana ya Djani ou encore Andy Star, il était vraiment obligé à koleka? Il n'était pas obligé. Parce que je sais que non, ils allaient qui peine à appuyer à Mao. C'était quoi vos intentions? Pour boyamba Andy. Bon mona ki que non, alembi sakibino. Alingaki na été banani babimi siko batu o baza ba professionnel des abino mutu akufeli papa akufi musika nga kutu na elekela nga mutu nanu bokundi te bozolo baloba boye ko déclarer ba mbongo nga elekeli nga makasi makamu nazomona na communauté congolaise koto ope balobi ke non autopsie nenge bimi wana bandeko bo aimer bo partager famille libota on est ensemble focus toujours focus. La Chine toujours, ba Péchalov, ba gros bisous na bino esika bozali. Nga ezo lekela ngai bandeko tina famille sentiment wana donc jour à liboso émotion. Après conscience et kozonga que non les messieurs déjà partis na miso to dongola misu balar. OK na ngambo ba comédien bandeko donc toza perdi na makambu ya Djani oyo na oyeba pete délégation oyo apoto ya artiste et comédien ba miyebela pona kokita na Congo po bakoya peut-être ko bako salir ata bango na kini wana ba miyebela franchement ba miyebela et comme que non artiste il paraîtrait que non autopsie résultat ya autopsie nenge bimi ba moni yango clarté ba bimisi papier mais ba bombi kombo liboso kombo na papier kombo kuna likolo ba monité je vis oh soki ba obenga soki petu azala ki vraiment proche ya ba obenga soki na ki soki fiki soki nini elo mo bongo bango ba siliki ba lobi ke non ba moni yango trop louche résultat wana bimi ba pesi vraiment rapport bien té parce que papier wana c'est comme si ba bombi kombo likolo donc c'est bizarre. Alors bango pe balobi ke no bakosa la marche ko banda place na ndako la brine place Djani akufa ki place ebembezalaki ko uta wana ti na morgue place ebembeza basenga résultat ya Djani. Bon, il y a d'autres personnes ba appuyer yango ke no bosa la marche. Peut-être pour na marche en lingo zala peut-être ya ke non lorsque le monsieur était vivant. Amona ndenge bozo bundela ye keno abima na ndaku ya la brine. Il est déjà parti. Boye baka déjà keno résultat bimaka positif le résultat bimaka négatif na ba sens obino bozo s'attendre nango. Le monsieur il est déjà parti. Boza ne loko bosa te. La brine na kozala wana boza pe ne loko bosa la brine te parce que mboka ya mundele eza mboka o e protégeaka mwasi. Sort na ye kozala kaka na nzambe na ye. C'est tout. Ce qui vous ça la marche. À quoi bon? C'est quoi? Bon ça lango pona nini? Muto sa kufi. Muto aleki na ba moment moko oh peut-être ne marche wana bolinge bo sala la ye. Ou encore place à marche. Bolinge bo sala ta bo koti s'attaque non makambu oyo ya Djani et koma ki spirituel.
na bino nyonso ndenge bozoloba ba artiste oyo bozoloba ake kutu to bana solola te o boye na yoki ata mutu moko te oyo alobi ke non ezalaki envoûtement tokotaki ata na ba prière bosalaki yango te bokendaki bino nyonso ka na musuni siko lelo soki Jani akufi babetaka Jani et pas Blabrine babetaka Jani et pas Mbandania na mobali Jani akufi il est déjà parti boko bebisa kaka ba énergie na bino ya ko uta place akufaki na ndako akufaki ti place ebembeza marche soi-disant ba artiste o ba bimisi résultat ba bimisi yango ba pesi rapport penza bien te. C'est grave hein, c'est vraiment grave. Et to yo kalisusu keno eza na ba artiste comédien mususu o bazolinga ko kava ba olinga ba bomba nani c'est qui la dame ici la brime. Je sais pas comment est-ce que basolo là qui nga makambo yango na miniti oyo pona nga na osala ngo parce que neza à la ine sur les réseaux sociaux. Marche to boité. Marche na lingo za la marche moko bobeleli. Bo pesa Jani Ndoki. Bo pesa papa français, bo pesa papa ya zana bana nemi balé doki. Ingo za la bien. Marche wana Jani omona ngote. Bo mona que non vous embriez pour rien. Dans la minute oyo na ba artiste ya poto to longola nanu o ya basi to longola ya basi mibali o bazo se porter garant ya ko bimaka wana bosali soni bosali soni eza na biloko mususu nga kutu elekelaka nga eza ba mbongo peut-être neti ba mbongo ba église ba mbongo mutu akokufa ba cotisation wana okende kolia yango o mo teke nozo kende kokanga ka okeka ko mibakisela ba caisse ba dossier likolo ba dossier. Bon, tout le monde a déjà que matango ekozala na problème makasi. Quand ndenge ye moko Jani akufi suite ni ya ba situation ya ba problème et memi eti na liwa. Nzamba sunga pe ke non organisation ne pe ke ne malembe et ke ne mabete ke ne na désordre te ba kuna na kimia parce que na moni ke c'est ridicule. C'est ridicule. Tozo yo ka Jani alinga bana na ye mingi. Soki azongaki na ndako ya la brine, c'est parce que alinga bana na ye, il est rentré à Kufikuna ezapo na bana na ye. Soki peut-être la brine pe baza na bana te alinga zonga te. Mais bana na ya la brine baza pe bana ya liboso te o ya bota. Azana bana pe o ya tika na Congo. Bota neti mwana ya mobali o ya liboso. L'enfant n'est pas instruit. Donc azap kutata na niveau ata mukete. Tout le monde a papa mususu akenda ne poto kala bana bazana Congo netika mao ndenge kolisi bana c'est bon to yebite mwana ya Sylvie pona yebike no ba diabulu o ya ba chroniqueur o tozana bango ba okene na matanga kuna bazokene ko chaka bana ba micro. Je ne pense pas que non Sylvie faille à autoriser mwana na leka na réseaux sociaux. Bon la nani mawa zolinga ba mona peut-être que non parti pe ya mwana ebi ma se bala rekoza ya kokabola eyebika ye me pona ngama o bomba mwana obundi yo moko kokoli koboko la mwana na yo obundi yo moko moma o eza moma moko boya peut-être oluki elongi nzambe na sens que non makambo ngo eleka kimia mutu mususu alanda te. Mais lorsque bokomi ko ya ko exposer bana baloba nini ngana o mituna boyambaki andi nini o mususu kutu bayambaki ye ezaki na cadre ya famille koyeba pe koloba ayebi na yete ye pe asa dongoli misu na nini na mbongo o bo contacter biso ba mbongo wana bande ko na tali na lobi eza nini aoko ka pe ko fixer batu misu te pona nini asali erreur akotombola misu bo diamba. Bon tokyo condamné papa te papa abokola kabana kolana na mwasi azana ye pembeni mawa omona na yeno azaki ne mwasi moko ya mutema munene mais Dieu a permis ya ezala ndenge eza wana. Alors ba version ezobima ebele na moni ni susu oyo nani Gaou pe abimi azo s'attaquer na nani na Ans Luzolo déjà Kinshasa ekomela ye lokola simandaku ayaka na ye siko nazo ebate
Gaou abimi alingi bezo alingi baye bakeno a résiste azalaka toujours depuis pe mundore akufa ye déjà e pa kundama na ye non ye baté otali nano âge ya Gaou abimi c'est quoi nazo comprendre te ba artiste non comprendre te eza na bande ko mususu bazo sala musala bien il faut to accompagner bango na ba vision na bango to soutenir bango na ba façon nyonso na ba prière financièrement et tout ba belle vie kandi bazana bazosa musala moko ya bien mais ezo lekelanga ya komona belle vie azosala musala ya bien mais batu moko boye bayaka peut-être ba pelisi caméra pour na kofinga muto azosala musala ezo sepelisa batu tala ba aventurier tala ba papa oyo ayembaki o papa nani o Yandi Mos à la fin de compte botala âge na ye aye ko tia susu mabolongo na se lorsque bandaki ko sala vidéo wana et reprocher qu'il est l'autre côté avant ça lango tant que artiste et reprocher qu'il était que non mboka na biso e comme na buzoba mboka na biso peut-être eza na mutu nyonso tout à ko comprendre ango ngakutu na comprendre ki ango te bon nazo ki ango na bi nazo ki ango te que non eza normal na mona ki ka ke et c'est quoi ce type c'est quoi papa eza nini bote sous na âge na yana akeko beta mabolongo il commence à se justifier oh ngape na uti na liwa oh tozaki na ambulance batu 8 batu 7 bakufi na misu nanga na sepeli na liwa ya janite kutungani na ngena kufa na avant ata jani mutu o amona kaliwa na misu bandeko okobanga kutu ata soko yoki mutu akufi okobanga conscience no ekozonga kutu yo mokutu kozala ko obandana kobanga tala na âge nana ayesu kosenga pardon comme pour dire que sortie médiatique nyonso eza po ya koloba buzoba te vous les artistes on a plus besoin obimi lance un message fort aux artistes lance un message fort na communauté congolaise parce que boza ba tout olandaka bino alors lorsque tolandaka bino na ba movie na ba série bosala ka ba film bosala ka ba gag bosala ka eza déjà considération o to sala ka ipa na bino alors vous il faut vous respecter biso ba tout total ka bino po toza bazoba te kotala bino eza que tozo soutenir bino mais bino siko retour qui est impolitesse bino na bino bozo fingana bino na bino bozo se tirailler bino na bino donc toza na confusion siko batu baosa buzoba baomona bango te mais oyo la la kate butu lokola moi belle vie wana ndenge azala na epinani Poutine de l'écriture nde bango bazwa kayeba ya po ba neutraliser ba bebisele musala communauté congolaise tozala batu Gaou wana tango abimi azo on dirait déjà mutu moko ami kufela na ekala ayesu ko lukarando na ans na ninga ta koloba te ni ba weleli nini donc esa ka soni tant que les artistes batu balandaka bino bozana bato balandaka bino bozana bato balingaka bino mais babiloko bozo sala sur les réseaux sociaux ezo honorer métier na bino te que non boza batu moko boye dikaka masse non peut-être Jani ndenge akufi na oloba ngo butu lokola moya koloba ke non liwa ya Jani ezala leçon na mibali o peut-être batambola lokola Jani ezala leçon ya basi o baza pe na ba comportement mabe parce que eza ne loko moko te na sa moi oyoyo ezanga akozwa solution likambu tout ezwa ka solution comment est-ce que Jani na la brimba tikala ki kozwa solution te ke non moko azwa document bango nyoso baza na ba document pona nini alors ezaka passer total na biso ka na miso ki matière et to sala ta to kozwa sans vue eza na problème te mais l'essentiel et aux la message to ko lancer ba tout ba comprendre les artistes et comédiens on n'a pas besoin ba bêtises na bo sala bo sila ma penan bo sila ma penza bo sila ma boyo ka soni boyo ka taba o bazo travailler boyo ka bango soni parce que ba lobby que non mbuma moko soki baby saka tomate moko soki poli kaka bo ekopolisa o nyonso alors bo garder ba bande na bino bo perdre être moko trop cher très cher kutu na okoloba alors bo silama ba artiste on n'a pas besoin ba bêtises na bino on n'a pas besoin de ça boyoka soni soki bo sala ba marche ezaka ba futilité le monsieur est déjà parti aola mukate tout ce que bozo sala wana asa kei
ba conscience na bino ba sansa ki bomoto na bino humanisme eza wapi. La grande famille, beau aimer, beau partager, on est ensemble avec vous, bah bon de bien. Il y a week-end, bah bon de bien, week-end. Nabino nyonso, bah bon de bien. Il y a week-end de bandeko. Ceux qui nous s'abonner, s'abonner, awa. Et ça toujours bien. Numéro nabiso na loba toujours. Numéro nabiso ezawana. Tous en a besoin de conseil. Tous en a besoin ya ba conseil moko oyo ko sala ke non musale kende liboso. Alors, je vous aime bien. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.